Bon projet na nous à 4 trésors to bola ngana trésor bona zou Vous avez la possibilité de faire bonganga. Mais quand on a coach bonganga la bomba bino nyosoti. Mini boyebi tenga sona coach nganga na siliki bozela. Na bomba bino nozo na picha la binote. Bozaka mutoza na motema la musoso ko motema mabela ko bomba bino nyoso na sisa binotu. Bosa to ngai ba simbisa ngakisa ba juif ngai ba salanga boy. Ngai ba salanga bete. Na ko bomba bino nyoso po bino bokota na cercle na nga. Ngaso ko na bomba bino na take bino. Jemuke. Boko lala kao. Boko so ba malade ba mbasu na boke libino. Boko so biloko mo bedo vendre no tangara mai na se na police aussi. Vous comprenez? Bon pour ça rabattre na mabete. Nga za na tribunal a chercher là ba zo sambisa bango pour l'information na bino. Public ibne bobo yo kanga famille paradis boyo kanga. Nazala na tribunal wana na petit na nga Myriam Tour Eiffel. Nazala na tribunal ngai ye na famille chercher famille na biso nyonso tozaki wana na juge le raye. Juge procureur biso tout vandi to ta la juge ye buba ko tisi petit chercher mutalibo na petit na nga famille mutalibozo. Juge atangi bon bobe do mi José yo kama elete. Loba vérité mi José pour nzamba libérer yo mi José. Kosa mamuna lo engete loba vérité. Loba mutu achako eloko yaya. Nzamba ko libérer yo. Oyoki? Bimana nzela nanga mi José. Bimana nzela nanga dans le nom de Jésus Christ. Bimana nzela nanga tongo yo zo kama elete. Tika ko finga nga ba faux profil mwana nanga ileki nanga. Orozwa bilaki limabeya ya bimana nzela nanga yi. Bomona kate banda ko banda bino so compte nga ngana saka molongi na longa aka. Nga public na ko ina nga jamais ba ina nde bino so bozo ebate yusko do événement na mizo do tala vidéo wana mizo ka somo to kumisa nzambe bi nzambe bikisa nga mukolo ngo nzambe bongo soke zanga na gorge bo soke zalaka wapi nga za na tribunal wana mizo so folo ba vérité no matika no de oyoki oyebi mutasala mambo wana omona ke longa Chantal azalate yo muno so kanela otimi José yo jana na mela mwa mai. Voyez, je suis là, la mouka mo finga bato, kota le fliasa bato, makamuna oto, kota kaka boye. Nga tukola memanga, mupona kota ka, e pa aboya balinga, nozo ba simaya. Aboya balinga, zo finga bato bele, nga nozo ba simaya pona yote, yo tomboka, wanda finga, nga foma nagana nga moko, okenda na bato bele. Okota na mulongo ya somo, mulongo bandoki, ya sorcellerie, ya diable. Alebu événement, o finga bato musu ba finga rabangote. Chantal azala mukolo anta sakana be preuve esika na zalaka minu katati ba bakanga batu mbi ba mbila zoba mbila sala banquette ti ba okanga batu nga Chantal public na yesa no lelo nga nazona nga ni convocation bo comprendre ko bo comprendre moninga nazona nga ni mbila benga nga ite nazona nga ni convocation ba bengi singa ulo so boyoka na Paris ba bengi si ba interpeller Chantal akekuna nazo interpellation te mbila benga nga na téléphone te nazo mbila lekani pa nga na Saint-Ouen ni apa na ngai a chez moi na libala mbila lekate si lelo na vandi be pe les preuves nazala na tribunal wana d'abord faut le mato ibo kakate n'importe quoi bozo ka Chantal wana bo chanter c'est normal faut pas lobela nga po ngande mokambi makolo mapata nazo kamba bango tu na ndenga butu nazo kamba bango ndenga moi nazo kamba bango nga nazala na tribunal petit mitu raza petit nga Tour Eiffel azala akoma nazala na tribunal nga bozo comprendre na moni juge petit akoti petit ba sambi baba oui petit mususa ya koti oui petit na ngaba dokola ya koti oui tozala na juge ndenga lobby bine wa ko loba ba pesa chacha 4 ans ba pesa bango 5 ans ba pesa bango 10 ans Chantal yo ba ko kango bozana tribunal te moi j'étais là na ko zo ma tribunal te na bisa bino comme no ba zoba ma justice na bimison ouais bah quand même no boloba ba avocat ba pe bazali bazwa vidéo o yazwi mi je sais pas bazo bater yo bon bazo que c'est pas tout pour na yo mais yo ndenge ni no sala ka ba vidéo ba critique ba tout no bazo critiquer kaka toza na mboka jugement leki na mi José qui conseil wana parti non na okene la mutu moko na moko wana parti na o mono zo kota na ba suneli wana yo bi bozo na ba tinende bozo kota wana na yeba ki déjà za yo na ko bela Marie Laure mwaka mi José tika randote bato bo benga ka pona mi José bato ya ba Suisse bato ya ba Londres ya bijou o tika vina kuna oyoko landa leki nao i pari mama bla ndo préparer kake na kisasa potinda ki sonda pe ya ko exploser Chantal awa e ko exploser ngai awa e koma te pona za ya nzambe bato bo bengaka o mi José basali boy rando za la ka boy te nanzoto te pona nini boy mi José zongela rando azana cc ba mama Marie Laure Mwaka sala susu vidéo wana zaki partir mi José benga batu susu oba benga kaka ba yebisa susu mi José mwana na biso tika makambo yo bimana makambo yo luka vina yo mi José zona posa muta ede yo
ozana posa muta ede yo mama kumisa oza pembe mama oza kitoko leki nga ofinga nga awa oza kitoko oza belle oleki nga naza na ngene eloko te mi José nga naza na eloko te yo kitoko nga naza na ndaka libala de la kisika kitoko na ngai vraiment eza quelque part et pas mobali na nga yo siko ozwa ki melatre na yo wana zwa ngo ki sirene no mais yaya so ozotala video wana mi José oza mutu moto kotanga ba faux profil ofinga nga lo ozotala ndongo zoka bongo yaya olelo pesa batu pasi mukile bengi bangi baboma mi José mais mi José on a refunda sur na public mi José aza na ko bisa ba vérité sika pas zali so ka sambela ka nzambe ya solo et sika zazo ba nzambe limbisanga lisusu mais sika nzambe bolimbu standenga solo po malere kozongela yo na 2020 o nyoso zo mekanga malere kozongela bino na ba jeté no ko ka sona bino ndenga ba je na ba mona bo santu malheur kozala mituna bino makala moto mi José yebela ero yo mi José ozwa eloko moko kokasa te po mundela kangi yo atue soki atue mbodi osala sina kozola eloko te yaya otangisa makila na gare 1900 soki ville 900 Georges na ba 1900 batu balela ba mama oblessa mitema ba mama balela ba mama baganga mwana pona nini boy to mona mokili mobimba mais mi José yo mwana ngo yoka te yaya mwana foko yokaka ngana pekiso na entourage no te foko yo kaka na sauter siko kota mi José na yesko yo na tribunal ba chacha ba kondala bango te ne boyo kaka 10 à 20 ans na kanda ka lisolo na robeta ngote mais na ina lo bango lelo na ko lobate o ba pesa bango combien te wala za mamba justice tali binote mais boye ba na zanga na tribunal wana batonda mtu bokasanga na bata mati bozo finga Chantal za complice bomoni de mbila chaya ko kanga Batou. Chantal azalaki tembile ça salaki enquête. Azumilo déjà. Vous comprenez? Chantal isuko o bolo ba ke fallait ba kangaye. O il fallait dans la tribunal. O le fallait dans la prison. Nazala na jugement ba petit na nga. Ba robima pe kala mingi te. Vous comprenez? Bino mom ko ba robima ba yeba na chaka mbe na chaka kiter be na chaka kiter te ba yeba. Naza te pona yebisa bino ke muta chaka kiter be naza pona lo ba bino bongo te. Baza bien dans les paix dans les calmes. Ba pe mina bango karate. Mais yo ne mto chaka na pota na mkongo mi José. Yo ne mto chaka na cicatrice lo so zemi ba douleur ba si les zemi ko vimbre ça mupanzi mupanzi yaya. Bango ba robima boloko. To mona ba to boma ba to ba bima ba boloko yaya. To na mboka lwa. To mona mutu ba to bola mutu lisu me mutana tikali lisu ezate ya vimo bima. Na mutana zo tambola na ye to mona na mukilia. Mutabeta mutu masasi mutu pa koma a toboka lisu me abeti boloka bimi azapa a répondre vina ye akoma bo osambela mais yo siko trali na défendre la vie ya makambu mo etalaka yote yo za na innocent donc kotika na deligi moko boye bani no ko finga ya Chantali kaka boye ngana sana eloko to yo mwasi kitoko mais ngana sana ndaka libala yaya nazana ndaka trésor o bongo okela nga jaloux libala o bagi olukela nga makambu na vie bagi au trésor atsanga elukela nga problème pona bakilo so bokobolo bako akokota boloko akosala boye formation na bino mama paradis azala na jugement na kenda jugement te ke ba convocanga te na kenda pona biki ba petit nga ba juger bango lelo na lati shenga na beti costume na beti lamba nga gitoko na kero na ta ba petit nga ba juger bango lelo na kenda tribunal wana donc nde ba yebisa bino que Chantal aza complice non na zala de yakuna ozo comprendre donc mama paradis na bino zala na tribunal nazala na tribunal ngala petit o mile na yebi nazala na tribunal donc nande bazokende nande mbila ye to sisi to pemi to zongi sur na tribunal zalala ba juge pa yebi ke wana madame Mopongo ba yebi ke wana be Chantal Bola ngai ba yebi nga mama mosala eloko te nazala donc loba sala rien na sauter étape les conseil Marie-Laure na belle lieu qui speed de 8 fois sala live sur les news benga bato ba benga kapona mi José zongi rando mi José zo finga batu na se mi José azabana mi José bangi vina ete mi José bangi te kanyaka kufa Yesu Masia abangi te ka suba na bilamba petit obanga tozo na cicatrice ate bon moment na mukongo ya njo mobali no so bali otuna ote atuna me o nini ça vous aura mis bala ngabino baza étranger pour ça baza mi bala mino ba zéro kana batala ka bisonga sina bala ta bofinga na za dena mbala nga garanga lela banda osala ba délire nanga kolata ba sexy ko tamba na ba mai ko sukula bon mona to bana ko mana trésor na chanza na la télé vous comprenez te na éducation na chanza bon même nga chocho nga de na taketa kebino bon mona atende na koma comportement na ngande koma na wala mbela mbala nga na koma na chanza na la télé pour les bien koma mwasa mutu papa delinga ka boete papa delinga ka boete na zone étape chimene to zo malembe mi José wana zaki parti no nga fana loba na bite fana loba pona za mutunga ata bosali nyoso na kende boloko Chantal te
juge ayebi ngai te procureur ayebi ngai te bobosana makambo wana soki ye moko miche ezokende kokosa yebisi o juge ke madame mopongo azalaki mbila soki asalaki enquête benga bakanga miche babiki yo sikoyo ozwa moto lukuta ozo comprendre donc miche laisse tomber luka elongi ya nzambe yo leki na nga na nzoyebi biso nasala eloko te na kanda na te na rankine to finga nga te na leki yo nga na leki yo mpo naza yaya na leki yo nga na bala na ndanga libala pa trésor oyo kofinga na nga ta mobali na nga ndenge ozofinga nde bosala nyonso etali yo soki ozwi mayele te yo soki ozalaki mutu mo folo regrete na kabwana ya chantal na buzoba yo soki ozalaki mutu mo ba mayele te bino bandoki talaka pota na yo te yaya Marie no moko na tiki dossier mi José na provenir batu ke nga na za na tribunal ya chacha donc bravo pour na bino là musu boye bakate lelo na yebisi bino nga na za na tribunal là bozo comprendre kami pete ba chacha ba obima boloko za liwate boloko za soki nini te ba ke voyage ba petit ba ke voyage santé régulation ba obima na bango comme ça boye bana na tchaka quitter on pas mi José voilà mais na za na tribunal mbila benga ngata interpeller ngata ndé boyo ka ba musu so mbila bengi oui chérie t'as faim. Oui. Il faut lire quitter. Non, ça, bloc à petit, quel bloc à moi. Vous comprenez? Tiens les bananes. Il va goûter les qui. Dans Marie, là, on a tiré côté mi José. Donc, il y a un peu José, il y a un peu de balangana. On m'a dit que vous avez un banana qui part côté, non, qui part à yote pour vous avez l'autre côté. Vous avez l'autre côté pananga. Mais il va y avoir que moi on a cherché bien les cambu, ben adela na kuzu. Tu vois moni bangwa, balela na kuzu. Même ingamu suna vali na bulenga. Ah. Oso mutu fiko bolela te. Ata to yana terrain ti boete do lela bomona. Non. Bino boko ka passe wana te. Ceux qui passent les chercher, ouais bita réseau ne pas les la rendre ça soka si comme la bakuyu na wana. Quoi? Soka si comme la bakuyu na wana regeta. Ah Charleni. La personne appelle la koufi. Alors on va venir sentiment. Eh chanteur, on lela la kuzu. Bino bato bo zinga wana. Vous comprenez? Donc j'en ai rien à foutre. De ça qui message pour la bino non. Mi José Keba. Ozana ba fo pour finga. Nazo regretter vraiment événement o eleka ba ninga ba kenda bolo. Bino ba mitema mabe bino. Mais na makambo o mi José le soki yo zoka bongo. Eza pour na boya ba lingana chimene. Batu ba vanda na bango kalimela rando esili. Allez bango ba telemi ba bimisi rando donc yo zo boulete na mutu na yo soki bango ba ya tombola rando wana te mais zoka na yo potate mais ba ndeko na pe basi bazana boloko mais ba kenda boloko te mais mutu azana ndako na ye azo kipe bana ne mutu sala vie na ye bokola bo sala ba vie na binote ba vie bo sala ba vie na binote netinga ko sala vie na ngana mobali na nga na comprendre ba camarade bolinga te na zapa bino na tika bino na bite ba linga te na ko tika na camarade kaka moko chimeni wana tozoya na kara chimeni tozoya bona ndara ete alors ka pe susa chercher ba ndi tuka ya lobi ala ete chercher parce que na zali aroda moi so vraiment ba diaboliser et pour na ngai chercher sikaza wana vous comprenez bino boyebi te bino bolelele msusu exemple Josana na kufi bolelele msusu boleleka boleli azu ando finga ba mais là msusu chercher ça la déjà bolelele bino boyebi te azo lele ba bien fait mo relizala ka wana bo vanda bo seka ta mabe kota ta zabula kota mais bilo mo relizala vraiment ya kati vous comprenez c'est pas bien. Donc bino bato bozana ba faux profil bino wana bato bozana ba ndoki ba faux profil yangate ono ba bino mi José boye ba mokini mo mi José zonga randa koma kofinga na nga na ba faux profil ofinga bato azawana kofinga na nga mobali butu mo tonga pokwa yaya tala ngana na bagi na bala susi ba ya bijou po ya bijou tikari bana na alandi oleki na alandi en hôpital ya bijou yele kina zongi na rando boye bisa mama bino na kisasa azonga rando mi José zonga rando zana c'est na ebisi bino. Donc souci à porta na wana nzamba bigisa ye nzamba lingaka bongo te nzambe soka bigiso na pasi ya yebela soki ozo comprendre te ambalo kozwa yango ya omona ka ela teke ba chombeli ba beto to lalika ola muki susu te pokandana nzambe bebi kanda nzambe te botuko kosakana to legisi ko kota Josiane to legi kote ya Chacha na pesi bino entre parenthèses ngala koma na kwena na boya na nga batu na trésor donc eloko na soluki nga makambo na mokileza bagyo bachanga ba jalousie côté jalousie makasi pona nini Chantal trésor kaka fa bala ye pona nini Chantal wana tika via libanda pona nini Chantal azo mobala garey ba ndeko na nga likamno tozaka na tana ngote ya likamno tozana na tana ngo botika nga na mobali na nga na libala na nga bo sepela rate
na bino nyonso na mutanya ona yeba ka zozen de zakana mobali na ndako bino so ba tente wana avant kuna skotch ba poupée barbine ona finga ba poupée barbine wana ba mususu bangwana ezaka nde zozen te ye mwasa libala nga azana nga libanda na bala te nga pe trésor ya zwingai atienga na ndako yango bino jalousie nini obo koma ko yokela nga mi José wana laki message yona ba Josiane bozala kuna ba kino tanga komba mutu nyonso donc bino ba vina bino koma so bola muki Chantal Trésor Chantal bozanga mayele na mitu mayele sila bino koma kaka ngai oui bozwa ngai menga na koda bulaka bino te sona na muki shenga na pongi na bulaka bino te na tchaka bino ko kate bona kate bino mutumbola nga tchaka bino kate boza bilo côté devanga na ko kutana na socio oyo ndoki sikoyo Chimène to kutani ngana buleki badona kutena mutu makila na ngana mutu eputani dele debile na bana bolingo na Chimène bolingo ke ya kindeko ya mama na mwana yemto banda ko benga nga ya mwana mobali na nga o trésor apekisa nga trésor alobi mwana mwasa na malamu te na ndimaka te ayebisa nga ka bo makambo na sabilo etike lelo na opese na kotele bo mona te na sono ba vérité ba na monde entier ba mama na ba vérité na sabilo nga bitika to soit na kanga na trésor so na biso na bandi ko soit na mobali na ko Chimène bogo ndima te donc Chimène te mwasa na kindoki ya makasi na zo ebisa bino so dans za kindoki na kanga 3 fois na pale na ngai fia na bozo mona ana na baki lo fona lo ba biso moni mundoki fo obelela bobenga batu ba ko kali solo na comprendre kaka yem tazanga ba problème na koti na passage mi José de conseil na beli marilo mo ka bino bato bobenga ka bolela ka wana dossier mi José ko leke o sali live finga jana rien na futa nga na za bien na bonga na vie na nga nzamba batela nga na mobali na nga na za na bana na nga na za tranquille mi José donc tozolo baka vérité quelle information na bino to finga Chantal bola fa kende bolo ko fala kota be na za na tribunal na chacha na mona le juge na chinois juge chinois so mo ebité juge sola mi na bima na ni fania bima chacha bima nde bakendaki bakotaki na ma juge lobaka etalika nga etali bino te de nazala na botuka na gauche à droite o Chantal na fo bakange Chantal na za enquête azana ni telu kuta nazala déjà kuna na tribunal et ou voilà nazala kuna so bo ebité mukobe bango ba bima ba ebisa bino te to mona ya Chantal famille na bango nazala vous comprenez na pesi bino détail na yako kota Chimène na vie na ngane zaka na groupe bokota na makina na bino pesami wana eza bomo na ba rando ndenge zokende na bundela peka makambu na ngate donc zotala kaka mutu momela ko ba problème bandeko langa ba problème ya ba problème banana kamana na Chimène na respira na zaka na ba problème ba tususu te na zaka na ba problème na ndako na ngate na mobali na ngana bandako so na trésor chaque 2 jours na so na trésor bananga na kota na ba groupe lena dingala mbali nga tonza ndako na oya na sento to ya na zala bazemi na zala ba groupe te tala bolingo na biso ya tala bolingo na sona to sona kate bandaka na kotaka na groupe bomona na tumba batu na chacha baba makayebu ba moto do ngomeka bon webika so yo lingi mutu webika na bokute na ndeko sika maklela le pesa na lingi Chimène nga linga na na bolingo solo na mutema na sala ba rakina na linga ke vraiment Chimène na monike oh alo solo bien oh be ko we nga za mama na mo benge pe mama na nga na groupe les zaka soto koche ndenge za la kaka nga na linga na bolingo solo ndoko nde ya ki mission Chimène na vie na nga ya mission ngam na yoko binisa ndoki ya Chimène azandoki Chimène bomona ka kiala wana azandoki comme Chimène lo nto kenga na rando problème ezate nga yoko expliquer public na nga ndenge na kobanda rando na yo po yo mto bandinga ba video yo ngana landi na ngato aboya balinga ye kupina na posta na yete na baki na répondre yete po makambo yo aboya balinga osala bo monite bazo finga ngandumba na chelo Chimène pose o ngandumba ngaboye mais ba les présents ba binga ezaki les passé na nga soit disait les passé na nga mais bino ba les présents na bino yango yo tozomona les présents mwana mwasi ya mwana mwasi dignité na weza wapi ma parada comment na dignité tra dignité na nga yango bagi na nga na loboko na mobali na nga na ndako na nga shenga bo finga na studio bo finga na studio te na zala pas trésor na zala na mobali na nga e na nga na bouteille na nga na moi trésor il est là vous comprenez yo bazo mona hôtel internet tala moi c'est délire après ngana ya Chantal reine te yo na loboko sona na ba faux profil yo mona nga jamais na ye yo omoni yo te yo rozwaka ngo jamais yo na peso ka explication yo te niveau exact za mupanzi yo te donc na pesi no ba 90 aboya balinga taka yo aboya balinga
yo te ya yo musika po niveau te ya mbula ngala banda ko lata yo zalate mbula ngala banda mamna internet yo mukinza yo te ya yo mukimpinza na yo ko dresser de chef ted na yo po yo ba dresser yo chef ted na on de chimene on se comprendre na yo ko ta chimene na vina ngaba ndeko ndeza la kaya me abobenga na bosolo la kaya nini opese yo ngabia na zuma mutu asala tu bo musko iklikita na bango na monde de ténèbres babi bondenge zawana comme yé apandana batutu bakoki yete yo siko règne yo yaka siko pembeni na ye poussa na pembeni na ye mais même itazana batona so solo na ba ona butu nazo tono mba solo ozo mona ngo je mukile bebi na sabino batona so moni oba mabe pongo mo na ebi ne bazana oya malamu nani na ebi sino oba malamu nani oba mabe nani bakoti siko na monde de ténèbres na monde de ténèbres ebi si bon ndenge yo siko sali boye abebe na batu nyonso yo siko yo poussa na pembeni ne makasi reine yeza reine ya monde ya ténèbres aye siko pembeni nanga ngasko na kasi na ya moko bien de ko moko bien na zugo man de ko nanga poto osola po ya benga ma to osola ngai boye we o mama so ya pre ya mafinye ko ya chimene ko banga te chimene tshela ba voice oyoki poza nga mutu na banda ko benga o zaki sona ya ndako nanga na swani na mobali nanga na bengi yo soko zate na tshikelo voice chimene nga mobulu awa nando so na kana trésor pona yo chimene bande ko na mama mobala tomboki na comprendre te o tombe pona nyu tombe la ka shuki o son sanga ka pona chimene abina lingi chimene te aza mutu mabe mwana moso za na misala mabe ngai tembe yango teche za mabe chimene mona na combien de prise na mutu malamu na bomba ka to mona bombi na oseka pona bina na nzambe bomeka na bino ngate boko na bino ngate nga na miyebaka na za nani ponga mona makambo ya lobby bato bafana nanga bayebinga na swana ka bande ko na trésor sona bandi ko sona na trésor bande ko na fo ko tubela lelo fana tubela sona bandi ko sona na mobali na ngai nefsa bino moto bima na ndaku na ngakende wanga ko ndaka chimene mama na bengiye chimene nga mugulu trésor zo benga nanga yoko chimene mais azo benga na yo problème yango nini Chantal wala ngabe mona bisete ke problème on kasiza kasi yote moi exacte na zo kuvoye partout bande ko na ngabotala ki bets ki zoba mais na kombenga zoba te nzambe fanali kana betape ce que nous été mis à danger trésor a benga ninga ndako wala ngabe so benga ninga trésor na kenda raté lukuta ya na zalaka na porte mais so bengi chimene ko chimene mais kendo za ndako no na saint we no pesa nga conseil wesh lo bala nga ezalaka bongo na libala soit disant yo za mukolo chimene chimene zo ko sa 50 ans mitala bien ngo za mitala nga to solo la uza ya mukolo ndeko nanga uza ya mukolo chimene mafinge ko ya après ça dépend na yo yo kasi chimene yo non expliquer bana monde tu kasi yo ko trafiquer nga ke Chantal oui na tikero ba voice na tikero ba voice te point ozaka moko ya ngati te to pesa na ba confiance te ngana mobali na nga moto ba tsuna benga chimene bande ko na chimene nga mobulwa mais Chantal notre zo bo wela kani mo pena bise za to na bika après ça ngapa makamba rando boye parce que fana yoka parce que ça me Chantal entre libala be makamuno nga kazo to swana ga pona ko mkomsu ba bengi awa na mari lo mo kuna o mo bana nga pekisa ke tete bande ko na lukuta ngande mwasi teti ngande mwasi sona tuno nomba na sona na mobali na ngai bana na kabwana chimene sona trésor te est-ce que tout ça l'expérience bana na sala vidéo moko na sala ka mamba chimene est-ce que moment na suba che ba bengani Chantal ba bengani na ndako trésor azokisie trésor avimbisie ya solo wese bokango le susute pona zalaka na ndokimo batindelinga diabolos chimene diabolos ya na vina nga chimene kela za ndoki po ndenge nini muto zolo bake balinga ba pese kindoki na kimkolo toko ya ndenge nini masolo msa beta ba pese kindoki na mukolo oui comment yo mukolo o pese kindoki yango elekisa e akomaka aveugle na ndaka poupée barbine wala mamba ko eko ya après na banda ko bengo ko chimene chimene bengo tendeni ngom na sale la ko bongo lo ko tuzama makambo tonto ya nango chimene yo ko so ko trafiquer nga mobile nga ba ki Chantal folo ba vérité ko bomba mabe chimene ko trafiquer nga te chimene bimisa nga voice nga na solo la chimene ndenge zawana na kenda ibalala wasi sinya pona tema na kenda ibalala nga lobi balala nga lobi mkwana ezake lengigu chimene bimisa nga voice wana bimisa ngo ngam misala ba voice nini oyoka ngama kasaka bino mukasama bino ndebo en tout cas mtu batongo pe prochain ngai na mona nzambe me na botama na nkono kona na kanebo kasi bino ndebo zana ko yotila nga trafic chimene yo kasi yo ko elanga ma trafic ki alosi yo elanga trafic Chantal sana ba voice no bimisa ba voice zaka chimene trésor benga ninga yango ngo bimsana libana so baswana ka surtout yo ko vutenga
mobali nga bisa nga Chantal muto mabe ndenge yo pesa ka muto biloko ngai te so ka trésor tangi ko ma chimene nga bande ko na tomboki mobali nga bimi ko makinga ba respect comme le kamususu mobali nga bima tikela nga ndako une semaine ke ba camarade kanga na chimene on a téléphone kanga ngabe ka na ye kaka mama te mama mo bisa nga jamais pesa nga conseil atam kolomoko ke Chantal ndenge zawa vandi sa trésor bete trésor nanga po mona soko masilika bite comme chaud moi so yo ka chimene so po mali kamna donc trésor ba nga chimene bo chimene yo de Chantal yo ka ko donc nous avons bisa na envoûtement donc na lingi kutu mabena yo na lingi kutu tena bisa bino so ka trésor azo bisa nga trésor bisa nga bien nga Chantal moi so za motema mabe Chantal ni moi nga na bi trésor po no lingi chimene te kialos yo ninga kia la te bwana sali nini na otala siko na bebe na batu nyonso pour la chimene so na tali ya mubo mwana na soda makasi bo chimene sana etoromba kasa na ko ninga te ba finga ke bongo na ovandi ka belo ba finga chimene ovandi be ayebi ko lobate baba chaku ko to lobaka yeku tu bandeka ba joazo na bandeka wana donc le ko finga to soda chimene to kena ngando po meza te ya to ko kende biko ina nga trafic Chantal na sana ba voice na yo Chantal voice na sana ngwa malongo sana ngwana oko bokela biso moto te bino bandoki moto wasu na lobala lembi na tikili bala oyo ngana okendera nga funa kende wana ye wana ye zondima bandeko nga trésor zo l'accent nini yango ayebi teke zapo na ye mbana nga ko sonisa nga tous les jours na sonisa mbana nga so ce trésor na ngali kampo na chimene ngana yanduki na ye mabe Chantal zo mote mama baganda oyo chimene la nga makambo so la na tongo abengi alors Chantal mwana bazo finga bana biso kuna wana tunika nani ngo finga bana biso wala ngape na yanduki mamo nani nani apunga kasi yesala ki chokola asala ki po nga d'accord yo bi ko loba po yebite kana mutu na défendre ye na lubika honneur na ye nzo ndinga na kataki mutu nzo ndoki bande ko nga ndoki banda mwana mwasala bi mana vina nga na sona kate même otetela na ka ko tetela ngata bebe na no tetela sala ngelo tetela bebe na no tetela pona chimene kaka chimene discuter no tetela ale ngapi kaka mama chérie ale na siliki likambu no tetela ni likambo ka ya foti tela na bino tanga komba batu nyonso lelo mais Blandine wala Blandine no sako wana ko finga nga butu mo tongo poko mena leki kana chike rebelle ça c'est maman paradis Blandine kaka Blandine na otanga lo kombo bro yo tanga kombo na ku trop na vie na koma kasser o Chantal Bola trop Blandine kaka mo wela na chimene wana ko ya après Boga batina wela na chimene na wela le pelo te kaka ye o tetela ebise likamu na tongo be na groupe boy o que compression zo mata sa baba bana likamu be e yindi ngapi na saka oblige o kotela ye po ayindi sikuna e yindi na to momona o tetela to sala bagando na amakanga te na makaite chimene bimo boyebi chimene kaka nazo kuvu bota na komna niveau o kuvu yeti na sona na mobali na nga so il a ko leka chimene ate chimene na lembi trésor na lembi yoko chimene pe nini yango suko mona ebise pete ke chimene muko msuna mo krake na bikasi azoroba yoza mutu mabe ngai mutu nenga zela ka chimene so na trésor trop na ndako pona yonga trop bande kolanga nzoka ne bicha chimene zaki libala nange kufa comme ya pousse ni pembeni na ngai sirene ba msusa na ba kokite ba moni ke ngana na koma na vie stable na komi na vie stable na komi na vie bien na komi ko raisonner bien moi ba projet moi ba nini na fi mobilité bande kolanga ngana na mwana na bana mobala kutika na bana na ngandi minga vie comme stable vie comme poser tout ça la ndenge za la kaka ba ko tsana ba bika dia benda sala makambu na chance pe na za mwana kimbangu mwana nzambe mobalo ko bomona linga chimene te na vie chimene les preuves que mkola libala na ngata trésor a bengana chimene chimene zo lamba ani le duma yeba za témoin je lo sa témoin bato bazala kana libala même maman na za témoin trésor a bengana chimene a bengana ye mbongo donc na voya chimene to sa rando ozana mbongo to za le côté chimene so yoka ngai na trésor to so la projet que to so mandako et c'est to so la ngana na trésor ni solo wana tozala même na idée que to solo li so to so mandako na poto tozala même pas na idée là pour le moment tozala même pas na makanisi wana biso ezata te biso na mutu siko ngana trésor to kezala jalouse na yo kiala ya nini yango ya ndaku ngana sana bikoki na ngo bofinga o enoranga o evalisa famille nanga o emena masanga o bino so bolobaka bocha ma cotisation libalo ngana sala ya world wana o ngezaka fiançailles te zaka ne mariage yaya
cotisation oyo tchelaka ngezola nga sali ou bien robi oyo ponga nazaki reni zalaki chimene to solo kuma kambona te to solo no kindoki na yo nano to solo ma bloka pampa mana te wesh ponga mo mema na boutique na nga somba do na carte na yo mo woli so la marraine na mba no za la parrain so ki ba parrain so ma marraine yo mo woli so sombe na nga robi chimene yo moko mwana ngai po moni ke ba bien fait o bozalaka na mwana na yongo ba bien fait on a salaka yo ndongo to zalaka na yo mo monika nzonga nde yo lia nga sese nzonga nde ozanga ndoke vinanga yo fo bokeba na ba camarade bande ko nga ko za suna camarade te ngala professeur na batu mona mona kate na mokili to zana ba nga ko za suna camarade te ba ba jamais na vie mais nga jaja na ndimina zana bande ko nga ba camarade ko za ba camarade te donc ndokima yakina vinanga mo sirene donc ndoko na yo kan kaso chimena no bili kamu ba pe nandimela ka ye o ka so de olingi mut nandimela ka ye ngabo so likamu ka te chimena lembi frakende trésor na lembi trésor na lembi son sanga tous les jours suba chimena son sanga ne pona yo alingi ki relation na ngana ote mukola libala abande ko ngana suwa to sona na papa paradi mkoto ke bana to sona yo kan voûtement boka kindoki ba marié ba ok bala na la pokwa mais moto pelanga ana parking awa na papa paradis moto boza nona mela mai mwa mke Mandeko moto ngana trésor chimeni wala cheka misona na manete na be andoka ta soma tungulu ezaki likamoso ya ba nzungu oya chauffage fallait to benga soki bambi ajola nga banzungu yem tuzaki na voiture soki nino ngole kaki wona na sabino chimene azobimisa maya miso azolela kindoki ya ndimite libala oyo ezosala mandenge ningala yaki mpona détruire libala oyo nga chimene azaki pembe na Chantal mpona bebisa nyonso nga chimene azaki pembe na Chantal mpona ya koboma Chantal bandeko somo so no somo na mwasi azobala na sona na mobali na ye tozosona towela ni chimene mobali nga bi aza camarade mabe trésor azomona nisaka chimene aza mutu mabe donc na yoka ka chimene likambu nyonso koleka na bengi chimene soka zete na tikele voice mère donc na pesa ke confiance moko chimene yoka soka na voice yoko trafikenga yoka soka na voice oko bimisa ndongo zoloba ke Chantal nenga zana linga mibali misusu ya bimisa pepe congolais yoka yo etala nanu soki ba voice ngo oyo ngana zo beto li solo na keba mobile yoka so bina bimarana Esther wina bimarana Esther trésor ya bina bimarana Esther Esther ambanda trésor esali sigoni esali nino trésor ya bina ambanda Esther esali sigoni pona yo zuneti ni sika ilo ni ngo changer wana mais yo so na ko so makamno na ko so mamno solo ya lukuta te ona zana batema ba robima. Vous comprenez? Dans la canone suki. Bande comme vous tenga batindela nga diable. Na chimene, yo na loto kombe le fonanda kunanga yo chimene. Na loto na bandenge nyosa mabe, mo mo na bande konanga. O loto ndoto mo sabe mobile zati, po mobile ngo ayebisa ko kanga tout le temps ke camarade oza camarade mabe. Mais bande konanga ate yango ko yoka ya bien moi pele na trésor te trésor mo ndeza na loti lo chimeni bwe ayi osala nga na lota chimena bandenge nyoso bande kolanga aya na posa liboso na ngal pango na zo gangela nga yo ngonge koki bimana ndako chimeni wana ndoki chimeni po bomona wana na bombi e trop mwana moso les preuves qu'elle na ko sala dernière vidéo na fse bino ke chimeni on sa rando na ote na lingo sa rando no te bande kolanga na boyi na nga batu to kabwani na ndenga kuzu to kamwani na biso bomona nde to kamwani Chantal komi na kwa na ye pas vu kwene likambango ya nini yake ndo kolamka salela nga video azala de pa boya balinga tia sana zakana boya balinga atinda ka boya balinga finga nga kaka boye likambute bokaboni na mutu pona nini oyeki koluka mutu na ndenga kindoki na pekisa nga chimene te nga bitelu lukuta même batalibanda ba pekisa nga chimene nga bi okosi mère mutu ala benga bi oza mutu mabe oza boyebwe wana to seke bango bandoki ndenge za dona mi pesa ka ba mepa chimene wana na ebisa bino lo bongo sa assembla ne bozana obino so bozana ba hypocrite boyebi ke chimene na mutu mabe o boyebi chimene za ndoki boyebi na bino mo sa saka hypocrite nga hypocrite kwa bino te apinga solo bando kwa binotela binoso bata butu bosala ka ganyo mona butu ela moi bo panzani bosandi boyoka na rate wazo so bokomo koyoka na boyoka na kwa ya sambla po boyebi ke na butu boyoka na kabe mena moi bogoni na ba vina binote bonde bozana dona mi pesa ka pas fimo ko boy chimeni na ebike ayena vina nga na ndenga mabete ndo ndende ndoki bande ko na lota chimeni atelemi na bosa porte na nga gangela nga yo bima na ndako yo na boy ko ebisa mobile nga na
soit na medi fana kamba chimene so na bina bise likambo o bandoto na zota pona chimene ponga na mona makambo ezama be mona zape moi bena bena nga chimene to so na biso bien na ebisa bino moto za kana ndako na somba vérité na sona na mbala nga trésor bima na ndako nga kende po trésor zo mona moto ndeni mwasi mo beni ko kate o mwasa ndenge nini o bazozani bafinga yo banani bafinga yo muto met fana pekisa ko tika muto akofinga yo tika muto akofinga ayebisa nga mutu to ale kana vina nga muto akofinga yo parce que nazala nga étoile nazala nga neti bango te nalanga kindoki lokwa binote bandoki mobe mais mutu fa yoka ka mutu fa zaka na matoi yo ba motoi basala ngo pona koyoka misu basala ngo pona bakta mona ka mabe oh terrasse sauter terrasse oh po dinda na terrasse te sauter moto po zika te po lela moto non chimene lote na bandenga mabe awo chimene yozo lo banini wala ndoki na kota vi mwana na nga Sergine yum dondo se nga bana ngondo mo ba koko nga bana ba be nga tata mwana nga Sergine yake pana yo asala kanina tushaka bana na simba balo mozama ele to zoba yo zona ajini chimene wana 50 ans wa mukolo chimene ko tala yo kaka bo visage no la kisaka na ko ya bloko no so na ko yelo na lo ya kana rando ça dépend na yo ko ka se to so ngo tela nga voice mo ko nga na voice ne ko lega ngo sala ka nga trésor to boya na chimene tala na zaka ka na préparer libala mususu okosi ya pone yo ko comprendre que ngana zagi ni na bandoki bazoluka ka bo détruire libala na nga bo boma libala na nga na trésor libala na nga on na vandi bo sepelete na vandi mana ndako na bule na vana ndako na nga na tiki na nga makamna na bo na nga rando donc no bo sepelete ale bino te mo bozo wa kindoki ki jaloux na tu chimene yo ngwela nga rando na pa mino yo ngwela nga rando en plus yebi ke be mutozo la rando ko kokate yo donc c'est yon de final ou bien yon de donc porte ya lo la be elu felo ke yon de soko kiti Chantal ndanga zana sili ala li na sala li par terre pour nous remis kosa mabe ko ozo mi kosa mabendeni na bino to solo na finga bino to solo na bino ko mi kosa mabendeni ni yuto zalo ko kipe zamba no siko kon okoma kuna te chambo kipe makamlo ngama no to kabono kipa ko te chimene ata jeton émission na bokela ko te ata mbokela loso ba faux profil ba télé mais le pour comprendre game dans la simama et ozo sima ya ndoki wana ya aboya balinga kuna sima boya balinga ya omota boya balinga banda ga mata kita sauter mata nazo yate on va te quitter la critique à l'expliquer au peuple congolais pour quitter là yo ko si au trafiquant nani sont dans le pays que Chantal demande Esther trésor benanga nanda dans le couteau à binoana vous avez la caméra là la banda wala na Esther ozalaka bilu bonga ko so ba vina vina ki lesbienne bola tango batu poani o bilu bo kota au fond chimene yo kasi ndoko sala ko trafiquant le loko moko boete ya ki camarade simbito ya mukolo oza mukole simbi na ngote oyaka na vie na ngabo bomanga o rate ko bomanga oya na vie na ngabo ezaki des choses ou bien libala na ngai kufi na trésor ou bien na kufa biloko na so nzamba épargner nga na ngoko na loto combien de fois ozo silika bande ko na loto ndoto muninga o silika simeni nga nzete na liboso panga ogangela nga bima na ndako no yebisa yo bon en plus makambo za na zana voice mona tindela chimene ya tata mwasi na nga mususu na zangane ndoki tata mwasi na nga mususu na zangane na Angèle comment na Angèle leka papa na nga propre bandeko na nga propre leka papa na nga azaka ndoki na ko kopeleka kindoko ne mikolo kale makambo e india libala na nga ole ngba bala nga to zaka na e bien to ce que na na ndako na mbai na nga trésor to kana na ndako na e très bien mais et comme comme ko la lettre oh trésor ati anga ko ma lettre na tinda lettre même ça bino bandeko na nga trésor a passo la lettre liboso e libala trésor a passo la lettre bota l'envoûtement mobali masala lettre asali lettre pour na que pesa la famille na nga to sona na trésor mambuka ya chimene nazo bisa bino live trésor a passé la lettre bandeko na mona batanga sidi na mutu na a passé la lettre pia abima kenda bandeko na mona batanga sidi na mutu babi foko lo ba vérité na mona batanga sidi na mutu bin zambe na ngai mo mbalo première lettre ba honorenga na vie première lettre papa na nga bazo zwa première lettre banana banda ba délire bandeko na tamboli mboka soso pembe na boti baba na ata fiancé mutu moko na tisanga bagite ya na tamoli awa mama na mibala batu wi na bima na mibala batu bokasi na bima na mibala batu ziko zaki mobala batu boze mobala nga ziki mobala batu nga pesa kana mobala nga trésor lettre trésor a passé la lettre bande ko na lela na benga mutali boso botala tuko kindoki ba passé les lettres faut faut que tika pata tata mwasi na tata mwasi sangi kindoki na chimene ba ngoso basangani ifana lela na benga te muta famille na ngeno benga chimene
Chimène, trésor to na katilette, a katilette, trésor dans la minimum abe, trésor dans la kindoki. Donc, na traité trésor na ndenge nos comment on kata lettre comme ni moi sinon, nous on débat mvutement na so ba lukate libala ko sala ma pour lettre so comme na maboko ka ya ba parents. Bina filé de ya bandoki balali déjà un coup. Boyebi mamonde za ba combat. Bande on na vivre ba combat ba sac bunganga nya za mutuma sina kufa ba sac bunganga la sarcelle, sac na beta no so sac na mbongo na kati ya libala. Wakale na oke na famille ka ya famille nanga. Chimène kako courant yeba makambu nyoso yefa yeba po za sirène mo ba tshake pembeni nanga azandoki Chimène ozana loko kolobate ya trésor roboya nga ya yokosi bana mwe mana okenda na vie nanga tala ene ti bozana nga mvutete na sona na trésor souté ya Chimène pour l'information na comment maman bien na sala ka mbai nanga sala ka ba confirmer ko mbai nanga fa na ndako na sala a petit soto soin makam na biso ko libanda so basona so makam na biso o ka ngabi maso libanda pour manda ko benga ndo ndoki allo Chimène trésor salinga boy allo Chimène kasi trésor so salanga be pona yo te Chimène non chérie tiens mais trésor so salanga boy si Trévis c'est la réveiller ça na sale milk mais tu bande ko non son histoire vraie na pesa Chimène confesse mo boy ko oui pour yepe na mona nzo ndé obeta olianga c'est nyo nga pe na timba Boba kasanga za mutube ndo nga na timba pe na yoko timba tuko Chimène bien mkola libala nanga na yoko timba abonde ni muninga nazo bala sazo bengani eboye ndo mwa kaka bizarre tamo likambo ngo do bandaki trésor asala lettre passo la lettre boba na kindo kesike banda boba la sali lettre a passo les lettres na lela bande kolanga na comme nessa non comment automatiser bon te dona mo net makila ya poso e mata. Bon comprendre na moti makile matinga yi bande ko moti makile matinga pema nzambe ndo ngana kufa na so nonga libalo men sina kufa so ma vérité ya sa volonté na koya kakawa au akaka peme mati na bina mila mai non di mate bakati lettre liboso ya vina nga bande ko ya mobala nga lettre liboso banda na bota ma mobala ndi make bagendo ko pesa nga masanga banda na bota ma bande ko non di mate non di mateka chantalo yanga letsko lettre ngo bakati mama na kufie bakati lettre Yesu Masia Chimène nga bakati lettre trésor bakati lettre yo ka siko ye conseil fa pesa nga bakati lettre fa lo bani Chantal ni nyongo ndenge za wa bonde la yebo sala boy parce que mobala zo silika bi mais yo likambu nyoso kaka te likambu lettre il faut bisa kaka Chimène yo likambu nyoso kaka boy il faut bisa kaka Chimène non na Chimène encore na butu weza mvutement oui na benga ka yemta liboso fana benga ta famille nga na benga ne Chimène fana benga ta famille ma trésor nga benga ka Chimène boka niveau mvutement na benga pour na pesa que confiance trésor peut se discuter à tellement mobile la lembi trésor mo lemba la donc comme la nenga ko bola tina bana libalo nzambe ama kasi bandeko a benga ka Chimène bon Chimène après ça Chimène rapport boye yo pesa Chimène trésor ganga lo combien de fois Chimène dernièrement on va ribière le sous trésor te boye au gira nende ko na biso kuna trésor ko boyate po boye trésor a pekisa ko yana libala nanga Chimène ebit aba ko yate ya mso botali video libala Chimène azaka pe moi moni misu moi botala video na be Chimène misu vimba po lela ka trop l'épreuve na moi na bato zalaki Camille mtanda ko bisa papa ribe makambo wana ke trésor zalaki shona trésor a bengana ya lingate. Pour le début, bakati lettre, Chimène ont voté. Na keti ka lettre, Chimène ka moluki makambu. Jamais vanda na ngapa sanga conseil mo malonga ya libala. O so disait za na libala. Chantal Omoni, ndenge zaboye, faut ko prier auto prier na ba Chimène so na lukuta. Bo prier na mutu lukuta. Yo zo prier na mutu sali jeune de prier na mutu mana ba faux profil. So mona bi mutu sali jeune de prière. Azana ba prière. Mais amoni ba finge na commentaire abenga ngai. Chantal. Ba finge na commentaire boye. Ngai bisina na pesa réponse mon abi mais vous avez prière te na kati prière so mon mutakata prière bon mutanvoutement démon diable d'abord tindela nga même diable pembeni nanga mutu so bali kampo na Chimène nga pona ngeza non lukuta négatif yo bo mona na fule awa na salaye na pesa ka confiance yo kasi owela nga voice ni oyo ko gemasenga chaba voice monta bo sala ba monta be mu konza ba faux profil mu konza ba montage sala ba montage chaba voice o mona nga mona zona bamba na mire cha to yoko na trésor to sekita la zéro libalo na kolongwa te
pona longola yo muto mabe pembe minango yo liango bo malibalo moni ke libalo yoko oyaki na mission simbite libale kufite eke na suka bandeko bo moni teka bandanga na bala bandaka fetu bande indi Chantal la bala trésor yo Chimène yo komi na mino ke Chantal na bala lo mobali lo komi o meyo bimanga bike lu kutae ndeto zaka na groupe to solo la te ya zéro tala ndeto zaka na groupe to solo la bano ba ngai wapi on Chantal sama comme non ngo nyoro to ebi ngo kenda bino ko sala karando lukuta ngana ko baka vérité po ba bando ki boko kangate o moto ngo sanga na bino so click ngako tabo sangani ya na zata kuna kaka yo ngata bo sangani ba ona musuba so na ba faux profil ba oza bango ça c'est rien Chantal Bola ngamba na mta personne de rando a personne pour la binote a personne o yo so na botuma na niveau na hote batu mana niveau na hote Chimène mbana na carte yo na vie na ngana mbai na ngana so pour l'information to so na raté ozolo banini Chantal ndenga zala bande on a beto no lisolo pour to continuer à lisolo moni mwana na bota Trevis mwana na ngana bota bande ko na ngana bota mwana na bobi na zo zemi ya bakomba ba o tartonner na bakomba na ena boti mwana na de Chimène na poussa ni pembeni na nga mwana na c'est non ma vérité bon mwana photo mo be mwana na nga pas Chimène Trevis mwana na nga Trevis akenda pas Chimène bon mwana ba photo bande ko na kenda ko tikela Chimène bana ba koko na nga ndeza na no so ba kusu mwana pesi nga na pesi confiance na kenda tikela Chimène mwana bande ko mwana na nga boboko zonga mwana nga zonga na ndaku mwana na nga ko musa crise boka li solo Chimène oza di solo zo ce peuple congolais yo boko ya vanda mandenga na vandi poser akoza agiter te ya en plus mkolongo yo ko menano ba 20 sala ce que longeza bien matame vimba tamanga na za chiki rebelle na so la poser na peuple na congolais bande ko na tinda mwana na nga pa Chimène na kena na tika mwana za wa demanda ko bimana papa paradis je crois to kenda moi soirée to ke kwa Chimène no tika na première fois yo tika na nga mwana lingate poni nga na bomona na tika mwana pa Chimène na episa bino na kena na zo mwana nga lendemain sala ka 4 jours mwana nga sala crise Trevis o bo mona o lo komo ka ke o mwana ko nga mada ndeke bande ko nga to solo na bino bo ma bandoki no niveau ba kotanga ba moni ki ba ko kanga te coupe ba kota ba kotis ko na bana boyoka mwana na vanda ka be bande ko nga na mwana na butu ni so ba 3h du matin bande ko nga ata pyjama na laina mbai la ndeza na ngoli mwana bekso esprit ka na timo na pembe na pala pembe na nga oh bobi ka biso ba mama so lali mama faza le veiller so c'est une chose très vite la mugi yebi ça même temps ça la pe moi loso là ça la boza na taper loso na moto et loso les a coup de pardon so la ngona tele loso bande ko ngana lala ka na 3h du matin bobi ka mi bande ba la trésor ça la ligne chance kana mona nzambe bande ko na mona ka mwana bandika miswe mati likolo très vite miswe mati kati ba kogi mama do mota ke siko bana pa uteke pana na fungola ginzela mwana kenda pana njo nda bike bana Chantal ba tuchakate wana mwana mkongo papa na mkongo miswe mata mwana bandeko la sonali solo bino boko na ba mensonge mais nga solo miswe mata mwana mwana ko kangama na la musi trésor avant son trésor na musu malili na mama mwana ma miswe mati fulufule como biba mwana bandeko la ngala sota na pyjama na ganga na binzambe trésor trésor na muka na bine bi trésor mwana trésor ta le mwana ka ba fulu Chimène yebi au nom de Jésus qui ndokina yo okolia ba luse ya yo lianga te to aka mboka na mboka tukutana nzeta drapeau ndeko nanga Chimène to yeba ni te soko za muzombo soko za kolonini bande ko lisolo histoire na betla bino bota ba kombanga na bundika na Chimène yo bomona ndoki wana mutoka na pesa ki confiance wana boye bate ozo bate mobali nazo pection so banda to na ndako mobali alu so likambo bo yoka mobali to bi mosa so likambo foko yoka tika kamadi na foko yoka mwana kenda bandeko Trevis mwana kei bandeko mwana kei to bimawa bandeko na bosa ni ke babenga ka pompier boka lisolo ki ndoki na poto na bosa ni numéro pompier na kebenga police 17 na ke fina donc avant qu'on a téléphone bandeko trouble na koti mobulu bandeko na ngana ebisa bino trésor kuna zo loba Trevis nga poto donc fala ke na fixe nga na fona na comprendre peut-être na fona porte ndako na pona na deux portes porte si ma jardin na porte liboso na comprendre te bandeko na ngana na fona porte na bima libanda tuko libanda na ke lukanini bob sa na ke lukanini na libanda bandeko na ke na libanda na prince na pyjama ngamo kana fuka mama na mosambela ngamo ko donc na bosa ni ke pompier zali na bosa ni nini
trésor kuna très vite trésor comme loba mwana kei mwana kufi trésor sabina kei nzambo otanga likolo siko bandeko na bimini banda na zongi na ndaku na zui téléphone ya ndaku na bosa nisika téléphone ezali téléphone ngombe komi ezo mona na soute na ngombe ka 17 après boka li solo na luka téléphone ngai mwana zo piquer crise il fallait na luka téléphone to benga ba pompier papa kuna zo loba très vite mwana ki il est 4 ans gangi ngai bande ko na bimali banda na fungola porte na koya na prince esprit mo ekoti ngamba mo na mko bela na binzambe yem to pesa nga mono donc na bosa ni pompier na fuka misiko na matizi misu likolo na olela siko na mapata bande ko événement na olela na mapata na zolela mzambe na mapata na binzambe yem to pesa nga mono problème nini mwana belite ni mwana kei papa na ebe koto alobi albi na autorité poto moni sispe mwana zobanga dik nzambe lokumu zonge pana yo na ebiso na zono vérité mwana akangami première crise na yele azobanga mwana otala nto obanga mwana zobanga mwana kei to bimana mwana na salon kolela na bimana fuka na binzambe papa na zoloba papa na mwesi mo koti trésor bina zo na autorité ko telemela nyosa mabe yoza nani bandeko mwana pe mezonga trésor na lobika demo pona mwana na ye pe mwana ezongi nga mama nga kaka liboma na kende boy na zonga boy donc nazo batina banga ba baby sanga mutu l'épreuve be koko nga benga na bisasa bit Chantal keba na ba prière ebimi balinga ba comme so liboma bandeko nga soka pona libalo oyo kako trésor azali na ba diamante yo trésor avandi seneka nga vie poser nzambe ka tindela nga neto za na biso mibale ane malamu nga pe nazana nga malamu shimen ba tuzoka na bela liboma na kota c'est qui c'est qui c'est qui là bandeko na ngana sabino na bela liboma solo sa bozana te po mo mindele bazo ba satellite te ba caméra bota na beli liboma na nozo ba susu te donc na ndenge esprit mo ekota ngana prier na prince katika nozo ba teke voiture ko ya be na katika ta prince ponga so bimina porte na liboso o mwana mamo prince da mutu e baby na ebiteke wana za prince voiture pe na butu ko ya wo do ba kokaka te ba kokbandoki ba kokate ba ndeko nanga po voiture mo pe ko ya ko eniatique yi ponga na sanga na plan na so na funika porte prince esika to garaba voiture na biso bele wana bandeko mwana kenda trésor alobi ebi mwana biso kei lesa no mwana biso kufi no lela na presse no lela nzambe na binzambe na muta masumu na finga kabana batu po babandanga na bota puya na lela nzambe na binzambe na finga bana batu po babandanga bomba banda finga bana na nga papa limbisa kanisa nga lika moko oyo te prière na sala bandeko na nga papa koto azoloba trésor alobi ebi na zana priorité mwana oyo yo za nani très vite la muka mwana zongi sa pema bandeko nanga esprit pompier ko yanga na koti na moni ke trésor benga Chantal wala ngali Chantal na oui abi c'est bon to luki suko pompier to bo bandeko nanga to boso ni ke to na voiture na parking makambo la suko yo to zui clé to kima to kota na voiture to ke l'hôpital yo kama solo le kenanga to bosani ke to za na voiture na parking to za l'hôpital na c'est même pas 10 minutes avant que l'hôpital vienne Saint Georges to za l'hôpital na c'est clinique privé, même pas 10 minutes la voiture. Dans 3 minutes, tu commis. Tu bosses na diable, moment diable na tu bosses ni pompier, tu bosses en hôpital, mais nzambe tellement zaka du colon na bango nyoso na fuka mama bongo na sena ole lasko masumu na binzambe na amuta masumu na finga kabana batu nzambe likambu nini awa nzoka chimena zo ko menancer mwana zo tala mwana zo banga mwana zo nga pompier mbala moko ya to kena na mwana biso hôpital. Mais ça to commis mwana zongi siko mwana lembi bapo mutuna nini nekati qu'est-ce qui s'est passé ana nga ya dada ngwa bana na bengo moko ya dada ngana fanda kuna ba ya dada ngwa bana binote mwana to hôpital médecin des armundele kriyo bana pompe nini o mwana ba mwana zongi normal mbila pompe a comprendre te médecin comprendre te babite
comme eza mwana sali pour tuni première crise ba tuni obika mundenda kendara mobimena mwana libanda ya France non a déplacer qui oui na tika qui passer na ngamoko be banda combien de jours 4 jours nga na bisa na zo faut mundela faut bisa que vérité c'est comme mwana sala qui sont da 4 jours laisse qui mwana nini pour ba tuna pour ba comme na carnet de santé ngabita kenda kapa ya mama na ngai asala ki na tika ki na butu moko na ozo elobi na midi tout ça là oh kuna lia ki ngabita ali ne ka biloko normal eza pe les preuves oh photo chimé na kanga mwana ngazo lia ba pati jour mwana ngabanda ba crise na sabino boyoka mundela comprendre bon il faut là pour te retirer moi na boyetaza moi na mukefto vérifier qu'est-ce qui se passe tout à l'heure ko s'appelle crise yango sur na butu to là la tongo et loko za pété ngabe ka wala la crise elle te pompier est-ce que to zongi esprit zongi da bengi ka yeshimen na benga ka bona benga sunani na zola ka na ile tika na ile na bengi alo shimen moi na sali crise moi oni nyango kutu papa ribela mungi na mobile ne na ndo sambela maman sambela na téléphone le pri boka sko bandoki ba prier nzambe bo bendeza la kaka bandoki te ali osona se poto zo fulo mpepe ba prier ku pona Trevis na lalipe je crois que ayaki lobi ngo na tongo bien benga kinga ai je crois que ayaki lobi ngo na te première fois na ayaki te boka li solo mundela vandi sibiso mwana sali crise te mundela bito mo pe ki stopper sa mwana te azana ye bien wana ko basala mwana be examen tozong na supenda ngaba na biseke shimeni mwana osala ke wana ye mo pe ngabi te za normal tipo mwana ndenga kenda ki na prier wika ndo sona makwa o mini sala mabeka ko batuka bazo tanda njonga nde ye mo ndo ki sha ye mo kazawana ndo ki mutamisala mabe yo kasi yo sambusa nani yo ndo ki na kangono ba prise tout olinga ko lié na mwana shimeno ko kingate zero za na message no na yana zonga na mwana ndako di solo pe continue je musuna bimi bot no na ketika so mwana ba shimene boka di solo na sana ba papier ba ordonnance ba ina sana na ba ordonnance na ketika so mwana ba shimene na bosa ni na kasite mais trésor alinga raté petit trésor soin sera alinga raté mais obika biso basi trésor mo mobile na pe to so na chaque jour pété tozona ketika mwana na ngako pada sasa ne trésor Chantal mutu ngapesa ne mutu malama ne mutu mabete bana va lingi na kana tikele sous Trevis 4 jours après sous Trevis ça sali crise bozolanda na biso na binebisa trésor mais sona ketika ka chimene mwana na sala crise aya ko sala sko crise comme sous boyoka lisolo wala zanga na 3h sko wana na 5 na 6h esprit ta ngaka na zoya na tshai pembe na nga esprit na sa esprit na zoya na wala beso na tshai pembe bande ona mwana keli susu azadidi suko avant mwana zedida journée ngo ba 23h mwana leli trop mwana ngo zo lela mwana zo lela nini fièvre pété mwana olela okanga mana kaka mwana kanga mina nga mwana ba histoire vrai akanga mina kanga tatane akanga mina tatane chi to ko zanga to la lispe mwana nzo ane mwana yebaki bakadia mpembe bazali ayeli susu ba ye na butongo kaka ngama mama na lamuka ka bandeko kaka ngam na lamuka ka baby mama ko une femme yemtuma abatra ndaku na ye kaka ngam na lamuka ka mama na lamuki mwana zezi di susu mwana ko bika ku mwana ki Trevis akeli susu akei ambalo wana to akufa kite ake fulu réflexe mbala moko pompier na benga mama pompier yebu bazone soka na même hôpital na mele mundela mone komi deux fois même mwana abino aliaki sunini akendaki kaka kune pa mama na ngai aliaki nini aliaki sana mais sko fièvre ote sali na fièvre te bongo mo sa ba kizbe mundele comme sko fo sala mwana examen popo mundele déjà mwana mukeza bébé c'est pas possible et comme sko ba kota mwana na ba scanner mboke ni mwana mabache mwana basinga ba examen des papa yeba nini ezoleka bo mwana zo sala système ya maladie mwana neza zo koya système miso zo kende ba fulufulu non mundele fa kota ba ke mwana ana sani batuni carnet de santé accouchement le cas bien à part cas avec la césarienne batala ba séquelle césarienne pesate mundele donc fala tout ça 4 jours en hôpital pour ça la mwana ba examen wala be ka chimene na epo talanga ndokeli nga su fufuna biloko na lia wala e convoter lisusu fufu na biloko nalia donc abetela donc nzambe faut avoir contrôle photo yo kaka fufu na biloko na lia donc ya convoter lisusu l'hôpital mwana bien l'hôpital tozongi watu sali 4 jours d'examen salami tout réponse fait après mundela ya bi mon
pédiatre bi nazo mona eloko te na nzota mwana aza bien makambo tout bien kilo bien mais to ebite ni mais to sali examen to kota ba scanner examen ça sur 2 semaines sur une semaine pour bazwa résultat nini et tout ça mwana nga ko lebiso mbana a photo que na na Robert Debré l'hôpital oya bana na Paris yemo ba chimene faut que na Robert Debré sur quoi zani nazo ça souci to zonga pe na ndako to l'examen to vendre rappel to vendre ka yega na kana ndo ko na pesa confesse ngapa na mobile nga même ta ba déranger moi ngapa na trésor ko swana o ngapa na benge moi na za maladi trésor zo swana na lembi na libalo yo ngapa na lembi fana zo nga na kendenge za la cause na mutu bozo loba yo kasi na lina linga ke kutsoko yebiye tela nga ba voice bo tela nga ba voice o zo la kisake chanter na bibo ngende ko siba na mutu be lobi shimen tiango o tela ba voice nini Kaza nga benga na anga chimeli la keye ba benga libala mama photo suwa na libala surtout ya ba mvutuma ya bino ya bandoki ya bino bande kona zonga na mona 2 semaines pe médecin bengi biso bika la pomundele ba convoquer biso no hôpital to kende ba bi mwana mna zana ni crise d'épilepsie pa osa na ba séquelle ya ba tunda ba bi crise d'épilepsie zate ba trouva eloko te na nzoto wa mwana bande ko mwana kota ba examen ya ba scanner ya ba nini ba do mwana ba tanga ba pareil ta sala 4 jours hôpital eloko za nzoto mwana te ngabite oya makama mabondeli oza likamba butu so na vandi kaka beno kozanga mwana po bandeko bino ndo mona ba crise wana te bozala kite ba crise ana na mona te bomona mona masoko azongi mwana lembi mwana kuma ko bangola na butu ngabite oza mama molimo bandeko na banda ba prière na banda ba prière mais ye muto za soka za ba jeune de prière so ba finga na groupe na faux profil ya nga bebe sa mlinga prière o nga yo si qu'on comprend quand tu vas finir 4 ba prière pour faut ça ba prière oui je nous en agent de prière on compte ba faux profil on que nous na Facebook pour me demander liboso agent de prière au kanga Facebook au internet on ko to lukani kuna nzo ne milimo mabe examen bima ya bana bande konanga eloko te très vite ça ni na maladie ni na crise d'épilepsie ni na eloko te mais moi na sala kanga o za normal te ba nga ba ibanga mwana na kota ba prière mama na kota ba prière moi na sala ka crise te asala ka crise te boka lisolo sala ka sous crise te dernièrement susu quand ndezala Sergini akia kuna pa message na ba la chimene Sergini akei kuna mwana lali mwana yeko zonga na ndako lobi na wande kona sali sous crise bozolanda kan ndaka chimene ela kan ndaka chimene dernière crise kutozaka na zoba wana mususu waboya balinga na telefone de mwana nga sala plus de 5 crises banana kabwana chimene tilo lo mwana nga sala ba crise te wala soma mbasolo asala jamais crise banana kabwana chimene tilo bola nda banana kabwana yi na kenda suto hospitalité mwana nga basala examen so mwana nga za bien chimene yoka message nao omoni trevis wana trevis ka moko mwana bo combattre po baba ndoki papa na yaza mukongo papa na bina yebisao omoni bino so bo yebi kamona nzota mwana nga ne bo rata bongo bo silana ndenge otanga ka combattre vis chimé 2020 bo aussi lisangote wana pasa na batutu bandoki tu bino moyibo aussi sangote ponzamba la sabino ke yenda za molongi po ba krizo mwana nga beta bandeko na besa no ba vérité soit que kana ndaka chimé yo ba ko pesa bana ni pa bato botika ko tinda ka bana ni pa bato bolanda bolingo te o bolingo ya famille te o bolingo wana piringa te piringa zate piringa ka nzambe na jona yo ya moko jona pa o trayo e mo nzambe ne piri vous comprenez. Ma petit ma crise petit sala ba ndeko boko imaginer te première crise petit kenda petit daya première crise ya Trevis na sabino na lela na bossa na téléphone na bossa na pompier na bossa na qu'on appelle de contrôle banima comme ça ngali bomo na basuma kambu na osala te ngabona papa na moto na liko ko mo bala lo batte ko memba mwana na liko yo kate bi 4 trésor pesa ne so ka lobi ne mbana nga so do so na finga nga te pa na finga ngako ako finga nga parce que à mon avis na vie ne pour la merder banana na vie ne ba finga na internet on s'en fout banana na vie ne ba menace na vie pour les trésors ya robinson na libulu moko boy donc ndenga za liboso na ngana bozana eloko so osala te o bolinga bo meka chimene c'est rata daba crise bana ngalo bozo o mwana te mwana nga banana aza à l'aise na ko laksa no ba ordonnance na ko laksa na na libino na ba examen so na bandi rando na na bino ba bloco na bo banga te nzele za no mulai na ko ela bino bon mona ke mwana Chantal Libola ba examen bima lo azane lo côté na nzoto na ye tala mwana maka mwana te mwana 2 ans ndenga sabuta ndenga mbi chimena ninga kalianga mwana ponga mo mama kokite po chimena sali tout lettre trésor a sali lettre libala lettre katana ka chimene
kombo kaka chimene nana benga ngate pona chimene bino ko batali bande me mobali na ngale lo bakate na lota chimene na nzeta temili bosa porte nga ba bima ndako yo okakate poani nga apona zo bimisana obima ndako eza ndako na ote bima mwana muka na mwamene sepe kazo eza tenga aizaka basoni na ngamoko ponga nzamba monta nga makambo o ezoya nga o ba problème yombo monaka yombo mona bitumbo onyoso lera sali na kokite amoni ke yesu ko yonde ezawa na bana lukele moment ngo kokina ko kolia yete na le na raté pe mwana na ye na lukele suko problème o mona lukela nga problème ke nga na tinda adresse na ye et pa ya Angelos atindeli poupée Barbie po poupée Barbie na sa adresse ne pa ke lukena mboka kuna yango bomona makambo nyonso o eleka bon donc ayena nu akarte na bato yo yaka kana lisolo yene bomona kaka lisolo ti bozo mona na konazo couvrir Chantal na couvrir ayeka Chantal tika na ponyeni mutu moko sona kana bato nyonso yene mutu zaka na muna tonga finga na faux profil ayesu ko yo asale sembla Chantal ba finga bana na biso ba sala biso boye ba sala mwana o wapi nzonga ndenge mo mto saba jene yewana azana ba jemo ka lingi kimia te ndi bomona kana lingi kimia te ya lingi kaka rando sika batu baza batu babomona yango rando mona ke mi Josa katana mukongo batu mususu bazana boloko pona chimeni mutaluka rando soki chimeni yaka na rando kofinga bambite na esterte mais mukongo mute katana te batu bakomona bango basatonge te mais ba droguer pe mitu ebebi bango te ndenge bakomi bongo mete mais ma maman va trouver benga les news te et la chimeni na pekisaka ye na boya balinga na bi botika makambo oyo mona lo mi Josa finga nga bongo pona kota na sala ka sima ya mais na pekisaka bango o mutu ayebi te caméra za te kaka biso misatu na lo pekisa bango pona mona ke bande na ndota senga na to ka bandoto bya guerre et bitumba nga mona ka makambo na moni bato boko so na kota na prière bo be fo ela nga ba distraction batomboka basala kaka rando wana ale rando suko ngindi bango basali nini po babwaki mupepeti ale babata mi et coronavirus babwaki mupepe ale bazongi sima po mutu o bazolunga balia ezande ngai teta makambo bazongi sima ale babwaki mupepe wana ale mupepe ke ba ekoti mi José kangi mi José mupepe etambola bango ya diable bu ekoti ba chacha bu ekoti do mupepe mabeye mubulu ekomi mupepe wana ngo yakela yaki chimene mupepe na mpo mabe po ba ye kote na ba moye lo kote babite il faut siko yakende boloko bakanga ye po ena trésor baboya na kaka ale ba mvute basala mi José mabe bongo eza bango bandoki wana eza chimene ndoki boyebi ndoki soko zo luka yo na ndenge nyoso akosala ndenge nyoso po ba finir yo siko tina kotika boloko te toye to kaboni na ndenge bien mais yo zaka sima osolo ba makambo na ya lukuta na ya solo muninga bokabona mutu mutosali vine na live na bokela kombokela te na penser na makanisa na kanisa kaote ngana zana nyongono swa dizozolo bakae mbongo chimene yo mutozana mbongo na kutu ba mesh na zaka ya 2200 toyokana kana o futa no 1000 après la tikelo 4 mois o bakisa mbongo mususu chimene faut ça la vérité bo sambela nzambe te posa diable wanga na kaka nyonso so mo diable ndima yo na nyona 2000 et quelque o futa mbongo ndambu chimene otikana nyongo na tile longa za nyongo sikani chimene na tindile ko dernièrement voice ezana na WhatsApp note popona inviter ba problème ngaza ba bongo bande na inviter ba problème ngali bosala calcul kasi dona boy wotangale ko mine wana ngam susu ona bakoto cha l'écart na bwana ngo tangele makambo na ebise mbos problème te sala ba calcul la tika ni ona betenga ba calcul na kipe kutenga bi d'accord na kutana mwana na peso mo o te mwana ngaza atata do nengena de baka c'est vraiment comme muto zo kolenga maketo bana susu te ngam na bandako ba voice na bandako ke mesh na ngeze pa na yo ngaza ba mesh na tika na ngote chimene o mesh na ngoza na ngo perike ni yo tikolo pesa nga perike yo za perike pesa nga bilo ono sizanga ngo yanga yo za perike pesa nga na chana mutu na chimene oh mesh na ngo bungso bana ko sala nuani oh mo mema wa mesh to sala ke chance na pesa ko ba mesh na ngo rouge yo pesa ya nuani na zo compagnie yote ba mesh na so za ngo chana mutu ya yo mwana nga ngo komo bongo na bongo oh ba lo ba makambazo ebate po chimene nga lia mwa so mwana keka pa chimene bande ko nga na yo kakate yango balinga kina père de Trévis pour na père de Pelibala est-ce que vous comprenez na G bolandi G na yo ko veye biloko na nyoso na mutu na yo ko bule biloko na nyoso na mutu nga bino na ko sona kana trésor te pona na chimene yango mkolo kamusanga yango mkolo kamusanga
mukolo mobali ngalo baka kata bima na groupe wana o chimene abenganga na temps bandeko azalaka na veye plein de règles soki kindoki akotaka soki veye kindoki soki veye nini na comprendre azalaka na plein de mabondeli po bana de basaka video na ngana bango komaka mwa compliqué bo déclarer vidéo boko déclarer so bo déclarer lobi kozonga moment bo déclarer que zonga ina bo sana bino lokote bo tiena biso ba voice tona j'en a rien à foutre na ba voice bo tia nazolo bakande ba vérité bo déclarer vidéo ozandoki funa bozandoki na mona na ngoko liela nga mwana bomela nga libala na mona kombe de fashimen ozoganga ngala bimana ndako lenga na kota na ndako yozalaka na mona ozandoki shima zomta misala mabe comment yo lo na komi kotako mama kindoki boyoka onga shimena ebisanga oyeba nga ko pese kindoki onga baleki na moko papa na bango bana papa na bango ba utaka ngola le ba yaka vana nanti balinga ba pese kindoki kuto shimen kama kambuka de komi ko yinda mamuika ka bona moto na shimen est-ce que sambela nzamba solo banga ba pese kindoki na sens ni est-ce azan normal boye bisanga yango ndoki azala kazoba ndoki bomona kana loka na buto azana puissance mais so ba kangi azazoba ebe kesina kangi misala na ye mais na mo ndinga o débarrasser te banana débarrasser chimé na vie na sona na mbaila ngate est-ce boka so Chantal ba bengani boka kama bolukuta so ba sali video ba benganga na cuisine nga boka suma ba Chantal ba koma kaka bala mobali yom to bala langa mobali bon mabe chimé no sala mabe no bala langa trésor eza mabe tanza star na ya vie sala mabe te o bala nga mobali po linganga ngate po to koma ko ndimango po linganga nga po zaka pembeni nanga nga na porto na mutema yoza mutema mabe bitumba kombenga na bundeli yo buffon le roi yo chimé oza sikondo kimo ya buffon ko comporter yo ba ndoki basala makamuka na makasi na butu mena moi baza faible mazandoki ozandoki bakamoni bazakina ba réseau za ndoki na yebe kozaki ndoki no déjà bandakala pour le problème na comporter amon on va no réfléchir na bité mu contre-trésor le baka bima na chanter de am ko délivrance nanga ne ko vendre na bi chimène penanga sana yebi nenga na na tinda adresse nete amoni pas adresse nete ya Google mais nini na latika nga na comme kozonga mabebele na bandoto na ndeko lota yo na makambu na oto chimène problème ngoni ni nanga jalousie na kindoki benga bomanga mutu bokitsonga na sete ngaza mwana nzambe chimène mino bokitsa mutu na sete biso ngana bino to yebani ka internet chimène yuku to fankatana apesi bandeko na basana kamba okamwa lisusu banda na yeba chimène ti bomona na vina ngana chimène ena ndako ngemba lebele mengana na kena ndaka chimène ti la chimène azaka tina kando tikele bana na tikele bana jamana matana ndako ni yango Chantal il faut nazo mayele comment siko ko tikela mutu bana na yo sikola ko matate o tika ko visiter ndako wana te ya normal te bandeko nanga ezani ndaba chimène onga na coach ya liboso esika ba memena malueka ndako nga na coach ya chimène yangwana mukolo pa le 25 de Noël yemo pa ba to fete ndenge za to za kasi e comme de keba po ba fingi de e yindi déjà nga ba pe rando déjà et comme de danger tout comme vraiment tantôt plutôt parce que la compagnie dans la même rambaille nga d'autres autres que s'il te plaît mais manga la voiture bébé mais tu me demande sur audio nga za show pour me kinga na bandenge tu bande ko na ba sens tout chimène yo mona ana donc il nga na carte pembeni nanga habité yo ko carte nga na luboete mission silité moi na kufite yo moko les qualités ozanga na libala trésor mission silité bande ko bozo mona lelo nga na zo komona makambo na bike rando na ko yana rando no fingo na bible yo no tindo lo ba vexa bible okoya ko tubela chimène kindoki yo zana ngo chimène pozandoki ya solo te bande ko nga zandoki yango mona ka mingi mo so zandoki za mobile mo ka sambela ko sambela lokuta poza la couverture pour mobile na yebi bible iribena soka bandi mama ba verset ba bible bande ko nga aleki ba pasteur wana mona ba mutombo ba pasteur wana mona ba walesa aleki bona lo banzambe soka bandi déjà soka bandi libino prière obi oui délivrance ces okota yo ba no manquer trésor respect nga manquer riben on respecte nga kenda bon okena trésor na kena yo o manquer nga trésor respect na ni chimène trésor a bengo combien de fois atika ba message combien de fois lingi relation na ngate le nom ça sembla vous assemblez au salater you ko na voice ko sambusanga chanter na ba chana ba voice to kena ba voice na ba voice na ba lingi trésor te na boy chana ba voice ngot mobali nanga parce que moi toujours te pas na ndoki oligo li nanga mona na misu makasi bande ko bango fana ka biso ke moi na chanter la bota ki akufi mande on a sonné le solo ya vrai yo ba mona ngana retirana ngana via ba rando na ba sambela nzambo boete
Fona sambela nzambe parce que nzambe miracle asala mwana nga kenda. Akenda na belela nzambe papa na ya loba liloba pona mwana sezongi. Pema mwana nezonga mwana kufa kabiso na maboko. Miracle mwana zonga na ndako. Mwana zonga esprit mwana zonga na ndako. Ba ya ba kokate. Lobi suba koronsu ba ya yana mwana koma koba. Mwana na sala akizite examen 0 ni malade ni défaut. Nga Trevis za baba te Trevis lobaka. Très bien c'est Chimène. Mwana benga ya papa maman yokaka. Pour moi, je vais faire une vidéo anniversaire. Pourquoi ça m'a soirée sur un gâteau? Non, classer une vidéo. Pour moi, je vais faire un anniversaire. Papa n'a gagné. Chimène yonde Lucas Sosola. David Indez a ramona urbain. Te sale la test de DN il me met la ngango. Yonde ko tozana masumu. Tala moi ça ndoko fana na mobali mususu mais zeme ozoya mobali mususu mozana mobali wana. Obota mwana étranger na ndako sala examen. Tia Lucien David soba kokani. Lucien de mwana urbain Chimène. O kosa ba ba yebiote obule to bande ko bengana ngai yo mettre loma comment yo za mwasi ya mutu te loma sala ka vina ye comment yo za autorité mo bali wana o za autorité du kola loma pona to solo zo siraganga o sala ka groupe tout to contre mwana nga vanda les zela ya vivra pona nga yo yebite na yebite nini na yebike bobota ne mwana o kosa mema mwana ne pa urbain na yeba ninte wala to contre to solo na groupe. L'homme a l'enga Chimène, mais sur la Chimène, mettre l'homme à faire loba. T'es Chimène, tu l'as pas bien moi, ça n'a blandine. Voilà Chimène, a tout na mettre l'homme ici, a résister ma camo sur la blandine au sac. Chimène, comment on va comment mon son autorité boyé? Il y a un maître, l'autorité bendene. Donc il y a kaka, faut remarquer, ndoki. Ce que tu me dis, moi, bengi, tu comptes la conférence. Et aux Hollandais, yo moi salibala. Aux Hollandais, la makambu ya muya, ya mobali ya batu ndenge nini. Yo moi salibala, vana na mbali na ndako, sala ka vina oche. Yo Hollandais la makambu mettre Loris ndenge nini. Ya makambu zo le kan internet. Yo côté yo wapi. Ba Judith ba yebi. Et là, on va la Judith, c'est pour la cause de ça. Azo biso Chimène comme mêler la makambo l'homme mais yo boy. Pour ibe makambo soye baraté, j'en ai rien à foutre. Non baka kindoki na yo. Yo mazonga nazo batena mwana nzambe Chimène. Ozo ndi matema mnalo ba. Chaba voice royoka. Ngako ba voice je m'en fous. Je m'en fous de ma voix, c'est pas ma voix, ça n'a pas de l'eau malongate. Ozaki ne mutu na ozaki mnoto ndoko, ilo malongo za na kati. Ma voix c'est trésor bengani nganaki. Mengati do na zanga ndanga trésor. Au moins des autres trésors bengani na kendate, na zalaka wala na porte. Je me suis mamie na sara vidéo. Chantal ba bengani pas trésor. Avant dika wala bana tongo ti bouton zo lela. Oui, mobali na ngafuna lela pona bike bo bengana. Mobali na ngazo ganga na lo moboe. Oyo za na raison makasi. Oyo ngafuna épargner yo na vie nanga. Mengana niko yoka te. Oui, trésor bengana nga mona vandi banda tongo ti butu, mwana vandi. Na vandi na libanda. Ya bimina yake akanginda kunake, nga vandi nga. Pour moi, si moi si zala soumise dans mon bal, faut que ma belle soit là. On m'a bande kolanga. Tu dois na libalo. So bana zalika tumo fimo mutu beba na yoka Chimène. Mais na longa na libalo kala. Mais na zaka libalo te. Pour na mona mayele. Attends na kena fingi trésor pas Chimène na fingi. Wana bi kende Saint-Ouen. Wana na kosi Chimène. Eh non kende mal le no zo itch. Au moins so ba be ngana yamba bango sute. Voilà na so bonde la trésor mwana mayele wala bonzambe peut travailler nga parce que na ndaka conseil na bango mais si na kenda na ngai kala pona benga akaye kaka Chimène singana zo kende tala koma na kababe kanya sa elo ichie kando po bakanda mo koma na lembi libalo na lembi na ngafuna kende na trésor zamba la vie na ngato singa ngabobe pona ni Chimène muta mvutara biso papa mama bando kenda na soa na raté to soa na kama na soa mso fana sala pati na sali pati te oya yo na soa na kate ya na koma l'aise na se libérer na mutu na koma ma era prière be na koti na prier na concentrer na mona na koma oseka ko so na tali barando mo te ba vidéo mso barando na ngona mien na longola mususu na mona salité na bi ozo comprendre Chimène mo comprendre na mona kosu coronavirus nga zala ngango yange silité bozo comprendre vu on a passé dans la perte de trésors pour na Chimène na yebeli siko ya avant bo so na mo so ba vite o yeba vibwe chante aboya ba linga zo lekete ngaso mena na rando na tala ba 10 000 personnes na tante tala eloko boya rando tala bagyo Valère le kumu ya mwasi sema kwela
makwela lokumu ya mwasi Sonia Gigozi ya bafo profile yoka nona boki binote boza balembe nona boki binote ba oyanga na ningi na yebike bovana bo sepela bobi ya mama biso aloba mama bane bele mama bane bele afanya na rando fona na ba logique nanga mokumu ya mwasi sema kwele makwela te loko yango mbobo mangali kola bagi trésor alati sanga chimé so balanga pe trésor za mabete boya mabeso balanga trésor Ils ont m'appelé. Nazaki star à vie, nazaki mutumo qui na vie na pour lianga. Okokinga te. Yo faut ça va bloquer. On s'en bat les trésors dans ma bête. Travis il est réveillé. Ouais, non je fais les blocs alia. Là si ça peut calater. Tout ça. Ils ont eu problème te chimène. Comme yo luki rando ngana yo. Ba non so moment de chimène na selling vidéo. Kengai na mobile na trésor to za ba jaloux ne jaloux ni yo dongo lianga mwana. Olongo lianga ngamoko. Olinga nga jamais na libala o. Olinga ka malère nanga. Olinga nga telenga net ba fi mususu. Donc na vana ndaka libala nanga. Yo vana ndaka mbalo pe ndokena. Mutum da vana vina sa vina. Et loko zate bino ka fo komba Chantal. Bino ka fonga. Ngana kotela ka bino internet te. Na lingera ka bino pe trésor te. Lingera ka bino te mo so fi mobile nga lisoro fungama. C'est que lisoro ibene mte fungama ya mobile nga te. Tozolo bana finga te. C'est que bino ya mobile nga te. Ya yete ya bino. Muto ayebi trésor ayebi qui est trésor. Moi tu m'as fingi un trésor wana. Ala pas na tana bino tete mo fingi. Mais bokozo ka ba leçon ngo. Bokozo ba leçon ya. Na loko loba te po me mani. O Chantal loba ki boy. Ne bo bimisa mama mi José. Chantal loba ki mi José c'est loko mona tambola katanga na sima. Oui, ne pesa ki mi José bongo. Atambola katanga na sima. Po ko kutana nga peto bundi. Nenga kutana bina bato mususu o bato finga. Mi José bato babunde biyo na bango. So babundi saka mi José tseka na bato finga. Bato babundi la ngate. Babundi la Chantal te. Babundi la ngate babundi la makambo na bango mi José banda ko finga bango. Mi José ngina bapom na mutu nyoso mi José. Afinga bato tout. Ngati ba misusu. Milo ko zo sambo na betele tani bele bazanga tina. Ngaza mobile asa neto zakana ibele mno so moka ko mobile bele no nyoso ndebo zana. Wa mbalo wa trésor ndebo zalana. C'est génial. Yo c'est le nom miliki. Zela. Boza mobile wa trésor. Azate ya. Yo ba mo ko la nga jalu shima no zandoki. Na karacho kindokno na vina na boyi na nga. Bande ko nga na boya ki nga na ebisa bino ke dende ni na sak na bike nga na otumsa so chimene te. O mona nga le katana sala nga na chimene. Na saka bino. Pour comprendre que ndoki ba mema kae na rando te. Ndoki ba mema kae bongo te fallait sikoyo abimisa mi bimisa deva bino moko seki. Allô? Oui, il y a na live. OK. Vous comprenez? Si vous prenez un ozani, oh yo la mugana tonza de SS zo fingo bana finga banda kala. Ozana na sima makambo wana. Ngana boya na ngabino, to kabwani, nazana nga les. Na osa vina nga mobile na chimene, bana na tikana trésor quoi chérie? Ah oui, je vis. Bana na tikana trésor, la soin na raté. Chimene yoka. On a un message na personne soin na raté bana na tikana trésor. To za bien, to préparer makambo na biso les preuves que ngai bino bozanga na kololo ngana na ba terrain nga e vaccin na kisasa prochaine fois na la sabino ngana mbana to mo boule vi nazo mbal moko kadanga vi lo Chantal ko mo ba fona sala musala na garder mbongo na somba mo terrain nga na kisasa ngana rolanda ku banda ku no to ozolo bana na tina kwani tina et là on dit non si la raté likamuni non si la raté problème ni non si la raté donc est-ce que na ko banga bino to lo sangani 10 20 non banga bino te na beno nda rando za terrain de chimene comme yo lukaki rando okosala nanga rando dans un loko te okoloba chimene ozana mbongo te ozana loko te tokosala siko rando mafinga oya rando za lelote mafinga rando ko ya ba secret na yo ko bima chimene ozana secret moko ya ngai te Dieu me voit likolo na okata live kalate botika na obenga na okata live kalate botika obenga na okata live kalate na sisa mamona na soloba chimene yo ti to vana na yo pona zaka mwana nzambe yango mwana luka obomanga ti seka na ngozwa te ozwa nini te chimena tiko sa jamais projet nga tozo to somanda ko to yebisa ote lenga na préparer libala yo na urbain bo préparer ne bozwa ndako na mine banda la bo sambongo na bino nde notaire faut beaucoup dans notaire on comprend donc Chantal cause a complexé na ote o luka na bandi ata bo déclarer vidéo ko zonga so na kati vidéo obo mona ngote me ko zonga oyoki chimene voilà donc on nous sondaki na loba yango na lobby Kindo kina yo tiens Sergine
kindoki na yo makambuzela kindoki na yo nyonso wanso mutema be bakata lettre belinga boluka libalo ezala te nga sala libala tembe na bino te nga mobali na nga sepela nga amona ba parents na nga pa sepeni na mwasi na yavanda ainore nga aboti na nga mwana fa nore ba parents na nga to préparer mariage nga na sala libala na tembe na mutu te na internet na sala libala teke o na sala tembe na mutu chimene pour les preuves na nga libala yeba tenga na bengo na episode date na nga to programmer boye ozala te na programme na sala to tsaka date so yo zala ko to sala nga libala pour no tsaka date te faut no tsaka date. Il fallait ta dette chimène. Ozaka kandoki moi na banda kenda pana commencer ba crise. Bando bima na vie na très vite ça la sous ba crise te. Na sala moi na examen le côté. Oluka ni na vie na nga. Oluka ko lianga. Elo ba oluka libala oye kufa. Libala na ngai. Moni libala na nga onaza. Ata bo sali nyoso. Moni libala na nga onaza. Ou bien libala na nga na bisa kufi pona bino. Ah boye ba na capable sa bino lo nyoso boye baka. Boko kunda bana. On a un peu de mitou. Moi, je suis là. Ce que je fais pour la bino. Boko kunda bana na bino. Bon, on est boko mi bana no boko. Ça non vérité vidéo te. Boko kunda bana na bino. Boko kunda ma. Boko mon esprit. Boko mona. Moni ma belle mosananga. Boko kunda bana na zoe bisabino, boko kunda ba papa, boko kunda ba leki, boko kunda ma, bino na ba cimetière. Muto yo cho mutumbele zate. Muto yo obeta muto zate. Muto kana ndaka muto zate. Me boko kunda ma. Na bisabino, boko kunda ma. Boko fanda boko fi, bozo ngo léger. Wana ebisi bino entre parenthèses soki libalo ekufi boko kunda mamukilo mona batu bandoki babate tondo mona makambo ba jeme ba jeza lisusu te boko kunda ma donc chimene message no zala ki yango wana oyoki kiala chimene kiala mafuta ndoki osalito lianga mekokinga te mutu nyoso kaka loboya yo pembeni nanga yoko beba na batu nyoso to beba na bango chimene basalo eloko to yom to vataka makambo to sozanga na groupe nazo kote la kaka yo chimene c'est toi on sali tout quand singa be esprit moko sali tout na beba na bande kolanga na beba na batu oye ko distraire nga pona beba suna trésor film suko kaka libala oye kufa so libala kufite mwana Chantal kufa bande kolanga tabino moko so ki mwana Chantal kufite mutu Chantal fela na se so yi muto Chantal l'alité faut na enregistrer Chantal makamalo ba chance pe na mwana nzambe oza pe na makambo malonga pete oyaka na vio ka yo détruire nga ko détruire te mama chaba voice wana oza na ngo bezo to kabelo chango dans jokutu kenana sona TF1 lekisa mwana TF1 chimene na kokufa kaka te na zakaka mwana na kokufa te libalo na zakaka chimene rando te bantu baninga no rando yo so ki de ko jo sala vidéo lobby ya ko ba ngana trésor to ba complexé trésor za complexé non trésor mona poto kala mo ba no iba ko le ka trésor na mbongo iba fonctionner iba za na mbongo le ka trésor. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali na kelengi ya komba, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na fisa kitoko, ya boss na fisa JP Kiama, taka e boss de boss, ya nyama ya danger, donc bakisa mtalo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.